congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bandunduba Congo, Équateur, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, Kinshasa, le Congo restera un et indivisible. Congoyasika, Soukara Masolo. Bonsoir chers internautes de 3xW Congoyasika, Soukara Masolo. Maurice Premier en tournée en Scandinavie. Vous savez Maurice Premier, Nzokane, Bastar, Bazakana Finlande. Bato Basa, Masolo ya Kitoko, Masolo ya musique, Masolo ya Nzambe, Masolo ya politique. Nzokande pe Finlande et la Mukakala. Et la Mukakala, liboso pe ma pays minene na kati ya Scandinavie. Na lobite, awande Congo ya sike kanga masolo na Scandinavie. Maurice Premier fa kita na terre ya Finlande a confirmé ma prêtre. Ma prêtre wa kita ba kin ba sala ba confirmation na kin. Mais Nzokande pe ba vanda koto makambe vanda nde koto. Na kati na bango lelo to yamami na ndako na ye. Un responsable chez lui à la maison, père doublé, artiste Mounene, à Djanga, à Mutoyo, à Yembela Congo, musique des eaux bêtes, mais ils ont cartonné Nicolas Nakin, RDC. Masola Mbongo, pour Bissot Nakati, na diaspora, Tolingi, artiste va changer, artiste et Asika, artiste ou artiste et Asika. Azwa na éducation, masolo ya bongo, RDC. Ayembe la rapé bolingo, ayembe la rapé nzambe. Alors nani wana ajanga, donc tozo ya na plateau, na kati ya mpale na ya na studio, to créer un plateau pour la ça vraiment artiste confirmé. Bon mon aé, kangato mon aé. Ajanga Charlie. Merci. Et c'est vrai trop. Par exemple, comme moi, c'est plaisir. Merci de la bénédiction, maman. Merci. Chez yo, et ça, chez yo, maintenant, on a la mission. Ok. Plaisir, il n'y a pas qui t'a que Maurice Premier, Azon Lukayo, et puis Azon Terrain. Ah, ça va être un fort. Talara, on t'a mené à Scandinavie, donc on a un site, un biseau site à Moukili. Donc ça qui bien foutu le monde, c'est le Mipona. Ajanga, yo, outi fraîchement. Charlie, outi bakin. Mais tu es dans le vide parce que dans la moto, parce que ma maison ça là. C'est quand tu es bayango. Moi, bref présentation na yo. Ajanga, Charlie Azanani. Bamousso bien yo réalisateur. Bamousso bien yo arrangeur. Bamousso bien musicien. Bamousso bien artiste musicien. C'est bon, yo yeyo, nazuyo, yeyo. Ozanani, Adjanga Charlie, Azanani. Ouais, merci. Normalement, Adjanga Charlie,
naza artiste et musicien, un artiste complet. Naza pe ingénieur du son, à travers un son. Ça va arrangement, donc naza un peu partout quoi. Ouais. Ingénieur du son, arrangement. Ma solo, je sais que ma solo pas na poto ya musique, hein. Ils ont un mot plaisir. À mon avis, mon total. Il pas n'a comme aga net mon total. Bah ma solo ma musique, on peut pas dire que parce que quand tu banda ma solo ah na ba miki, bien banda ba kala. Ma solo ni banda ndeni ma solo musique. Ma solo musique banda kala, donc banda ma solo na kin. Donc vers les années na ba que non on a joué diplôme d'état. Donc maman soit permettait que non si ko grossa o lingi na banda ngo jana ba 4e à secondaire. Ouais, banango kala na komina banda na master bero ba bimi mso ba bimi pété zara nzambe mutaibi. Donc bana masolo kala moi ba référence na yo ma solo en tant que banaka banani auto ebisi ko mikolo. Bon référence tant to bandara kala to travail master na ba Jordan Kousa to travail na ba petit na biso ebele donc to prendre na master bela seleo ba travail ba pas felinganga ba donc on a salé on a salé la Nova Star, on a orchestre nanga. Yo créa, yo contacté au mouvement donc yo créé. On a créé la Nova Star, na master ba Kousa, ba Kobi to benga. Kousa, Jordan Kousa beta chez yo. Na mouvement na yo la Nova. Na la Nova ouais, Jordan Kousa travaille chez ngai. Ouais. Donc yo zaki patron, il y a Jordan Kousa avant banda na quartier la terre. Poto loba mukilezo mona yo za Congo sika 15 000 par jour vie. Et donc, ouais, pour ça travaille. Il y a une histoire, hein? Il y a une histoire. Parcours à vie. Il y a la Nova Kousa et la Nova Star. La Nova Star. Voilà, il y a la Kousa Jordan, il y a la Streli Mikobi. Il y a la Tebele, passé pour la Master, donc le grand ingénieur qui sont à Strasbourg, studio ADSL. Tu as une Kati. Après, on a la Nova Star. Tokena orchestre ya moi mususu bopanzani bomongani te to mongani ngasi ko nganya kina mikili ngata on a epoto après les ba master pe ba évoluer ba propre scène na bango ba journal ba ke ba latino ba tibele ba panzani quoi tango yo bimika ka masolo pe mwangana ouais. OK kolo idéologie sur la Nova et continue quand les lobby changer ba kombo bon la Nova normalement na esprit ezali. L'esprit allait pour tout le temps, master, tout le monde peut écouter, tout ça peut CD, master va participer dans Kati. Donc mais l'esprit la nouvelle allait pour y avoir Kinibo, ça fait qu'à 3 jours depuis la zongi, donc la nouvelle année en Okaka. Bandeko, toi na Finland, donc mboka kitoko, ba Finland. Donc ma soleza carré, na réalisation na ba conseil, na ba image, pour bon mona, ils ont le beaucoup ya mwana na Nzambe Chinyama, msala kitoko, Chinyama, matea kitoko, lolaka, nakatia, groupe wa monene oto bengango, et tout fly. To zongi suswa. Masolo on se faisait qui au banango depuis bakin. Donc bima no dynamique il gars non c'est improvisé artiste et musicien. Non to banango depuis kin donc comme nanga ja un bandal bayebi pona bota miwana, na koli wana donc wana le nez est grandi. Nez est grandi. Bango ma ba ebi longi autant on a Charlie, ndenga ma bete. Charlie Ajanga. Comment ma ki toza parmi ba piliers au peu to sali pe na ndenge pe bien. Ba master pe mususu le ba comme appelle na ba stature ba comme na mwana. Alors kiti ba mi kili te vivia ndenge zalaka. Surtout na ba Finland. Ba comme le ba mamingi te. Comment on s'en sortir na musique na yo, na poto? Ouais, en tout cas, et puis conseil on appelle ça plus master par artiste monis via pour les arrêter qui non qui nous liste qui nous demande pour toi comment et Moussa il faut Moussa tout ça là pour ta la musique on peut développer il faut tant le sauter on pas comme musique on est baby insanité comme belé ba vie ba zo ma bien été là ya ba ça zo ba bien été on commis pour muta somba ma cédé na chana para yo kana bana et comment on peut passer et comment on peut sonner on mona siko bah moi ça va boulot soit bête à part musique donc ça la moi là comment on quoi mais pour s'en sortir il faut en avoir fond bah producteur bazali sauter hein il y a marque kala bah producteur donc vraiment là que non rendu la sauter. Alors toujours évoluer malé parce que ça a valeur moko n'en faire découvrir ba tout ce qu'on calamité oui difficulté à évoluer est mon travailler ça li ba formation tangi
ozo travailler ozo mélanger musique na boulot. Alors où tu vas kia on a ça na kin au tikin on a ça non ouais na kin na out na sali 2 mois na 3 semaines on a ça la promotion album na ngai titre on a record du monde on a ça qui promo on a sali émission ma belé on son aye na on va na moi après tout ça sur deuxième étape pour continuer pour finaliser la promotion. Awa na kati ya Finlande na Scandinavie. Vous avez un groupe vous voulez la solo. Awa na Scandinavie. Ouais na Scandinavie donc normalement na un groupe to benga mo sakade musica. Donc groupe eza to beta na festival donc tout ça tu travailles à masse basé belé ba ville bazali ba ya to répéter na bango donc groupe ezali tu travailles. Donc groupe ezali sakade musica. Donc sakade musica. Ba comme moi nazo pesa kango ba kombo wana pour na moni ozaka ba créativité. Bon sakade mutapesa ça ngo era vimo to coopérer bien vina mo vano. Place ezali hein. Ba moto ne belé ba mutapesa ikombo ya sakade mais idéologie makamutu eutaki et pas dans la côté instrumentation parce que na pire vient dans la comme famille donc cerveau les finlandais sous canaliser vraiment bon tu n'as qu'à faire OK donc yo dans studio na palais ozo sala arrangement est-ce que zo futayo ba arrangement zo sala na moni o sali ba arrangement ya évangéliste c'est facile j'allais en passant o sali arrangement pe ba batebele est-ce que zo futayo bien ba oza reconnu ko oza arrangeur pe ba bayaka ba congolais bayaka voilà travailler ba congolais belé donc na ba chantre l'évangéliste et donc ba tunanzambe et donc frère Cephas lui là malon qui est tous ana de temps en temps donc assistant pe na ba idée pour écouter mongongo donc il faut tenir ba c'est belé ba Gaspard ba na ba frère ba c'est belé ba Gaspard ba soit comme qui m'a messo que et mon urbain. Difficulté nous sommes dans musique à un ami qui n'a pas topé conseil européen ça parce que musique est à là conseil européen ça artiste et puis difficulté nous sommes en fait un album nayo parce que Kangi masolo na mikili bana poto bana kin bana na rabsuna 3 fois www Congo ya sika tala bata sika bango yo vision ya sika banzembo boyo kakaka bosomba yango boko sepela vision nous avons message nous avons pour na ba musicien na kati mikili. Bon pour la musicien na kati mikili dans yo ka mingi batoloba que non pour que ça cimetière d'artiste mais na mona nous allons kamba lokuta puisque makambutu instrumentation tu ya la photo et donc ça va que non ba massa baza peu précédé que non quoi on a bimisa que simba kinga pela bimisa précédé donc kama malé base avant qui poser musique et ça qui kamba temps composer mélodie mambo belé donc il faut qu'on soit vraiment temps ya bokoma et nous avons sombi nzembo ta we expliquer nzembo ngo ekomi o bona explication est-ce que ozana idole na yo puisque mutu nyonso na la vie azana moi idole na ye na koma tel na sala tel na musique ozo sa idole no za nani nani of mo na comme idole no za congolais idole na bon moi maintenant na banda qui musique donc bon moi idole to changa pona e monza bika nzambe ali préférence pour nzamba za bazali à passe dans cima ouais alors dans la banda musique na iko apprécier makasi ba vina so ale makaba donc ngafu mati na bana kuleta guitare donc à partir de là et na yokaye to yema mutu ma inspirant moi mingi à part ye bon na autant na moi mukete ba via moi ko makasi te mais on va pona c'est une génération qui wenge quoi donc prince. Alors, est-ce que vous allez entretenir une bonne relation au cours de la grand wana Bawera, je salue en passant, c'est Maurice Premier, Kofi Olomide, TV Centrale, ma image on a déjà regardé tout solo là qui. Alors, Netiba, Papa Wemba, est-ce que au cours de la on va même jour saluer vie et talara. Moi, ma relation est allée dans ma vie wana. Ouais, la relation est allée, ma vie beaucoup avait beaucoup série dernièrement avec Obed à concert dans Helsinki donc vous avez parmi tout ça on a pris des sons vous avez donc avec tout la image relation bien relation très bien ouais alors tous on la méthode nayo ezambala liboso bandeko ezambala liboso pourquoi je dis mbala liboso eza tsuka na technique musique théâtre et c'est bon mona musique théâtre mbala liboso ndeko oyo ajanga achel tam sala sali musique théâtre bandeko ba surprise eza ya ndenge ali sekite na kati album oyo elikia
C'est lui qui album. Album mais ali record du monde et lui qui ali titre moko tiré na kati. Ah OK. Ouais. Le record du monde. Donc il y a ça là record du monde. Beta na bino, Saga na bino, mais record. Ça na maboko ajanga. Confirmation de Maurice Premier. Bon monyo eza obi. Oyo. Eza obi. Donc eza pour la première fois musique théâtre na katika la pochette moko. Donc à ça la théâtre a expliqué musique nae. Dans un na fait entre parenthèses, na bino musala muso artiste ayembi. Bino musala ya théâtre. Est-ce que va se bénéficier au thé ça kaka par contact par relation pour te confirmer musala au sala. Mais yo moko ko le produit au sala la théâtre. Ba boule le théâtre wapi. Bon, en tout cas idée la vendre qui on s'inspirer qui na mona qui moni ba clip ya lelo mingi na banzembo ba vient so ba osala ba master ba vie bele ba osala au moins tant so ba sali nzembo yembela mai mais on a besoin moi si ala qui c'est ndenge moi mystique donc ba bobimi vraiment là ouais et on se na mona qui encore nzembo mo titre qui likia na bana zwa ba comédien ba acteur wana ba meka moi mukema ba expliquer nzembo wana moi muke bien pona et kota ma mutwa ba pour moi likia ba on boule que poto. C'est comme si c'est un paradis, dans le kotara tout quoi. Donc il dit qu'il y a toujours dans Nzambe quoi. OK. Bosomba nzembo oyo. Blaise Alingi café noir de la Norvège somba nzembo oyo. Lui Moulès le grand Katangé somba nzembo oyo. Alex Ndolo somba nzembo oyo. Président Saleh somba nzembo. Mère Idio Mobala Charlotte somba nzembo oyo. Très mystique, yoka ba mélopée, RDC, masolo ya mbongo. Ndeni mbongo ekoma kokonza. Mais awa ya s'expliquer mo. Théâtre pèse aller au seka, na mona ba tnangai lokola ba de Londres, ba 2 minutes, ba tnanga baza awa. Ba pire. Nze boza kitoko makasi. Vraiment la idéologie a aimé réalisateur pasteur Chinyama. Bon na moi il oyo. Bon na moi il oyo. Pour tout le balobate, tout le bana ba image. Régie bokla somo ile mao. Na ndenge botola na nzemba Congo, est-ce que message nini boyoki bokomela ye na Facebook oyo. Bo pese ba conseil de soutenir rien. Son a tiki Norvège, Oslo, na traversé, na beti Göteborg, et pas ya journaliste nabiso intelligente, la belle fille Angèle Keba, n'empire master na la grande sédoise, la vraie sédoise, na kanti na Göteborg, et na beta bachita likona kota na et staff bomba Congo ya sika, triple B, Bobobola, Liliane Mundeka. Miss Lala Stéphanie, je salue de l'autre côté Alain Nabango, Alain Nabino, frère Alain, m'a salué de l'autre côté. Alors, vraiment, inspiration, je comme moi, inspiration à moi. Bon, ben, c'est pour ça que tant d'autres là, c'est moi qui l'imbo kamingi, zomo l'imbo ka, ermo, tout le cas de la guerre, parce que je l'ai banani ba serre, enfin, maman abisso, yango. Moi je suis inspiration pour moi bien pour etika gravé na nani quoi. Retour nini peuple congolais azo saluer autango aoki banzembo est-ce que ça batozo benga moi ba remerciement ezali retour nini ozui. Bon retour en tout cas ezali au moins que non ata donc on sait émission ata na ba plateau ata na banzela na ba téléphone ba contact bazo benga ba remerciement pour nzembo donc pour ne savoir mina propre frère nangai ya teke nazo ki mbongo pas parti quelconque non donc pour na ko oyembeli Congo donc linga Congo voilà Congo les 100%. Né et grandi à Bandal. Né et grandi à Bandal. Alors vraiment tous encourager yo na msalo zo sala kitoko tu ka confirmer Congo asika. Congo asika confirmation ya janga na kata pale na chez ya Bibiso kitoko. To sepeli kitoko. Ajanga balobaso ya artiste atsala na musique. Moi a cappella na nzembo moko sepeli sakayo na kata album oyo.
Bon, après, dans l'album, c'est la bande de surtout. On va peut-être tirer mon peut-être. Tirer mon Bon, ça, on va tirer mon zembo. On a cette mingi Elikia. Donc, on ne jamais Elikia. Pour Elikia, ça ne touche pas un zambi. Nzembo so nazobeta yango ekanisanga mingi famille en Afrique. Ba famille en Afrique ekomaka soki mutu avanda ndeko na poto amwa lokola vie soko ndenge nini nzoka nde na poto pasi mpe ezalaka to bisengo mpe ezalaka epesanga nostalgie mingi elikia. Nazalaki kotambola na molili makanisi epai na epai ye elikia na tiaka na famille elikia na tiaka na bato nazwi nanga ata yano te nzoke elikia batiaka na moto te yango totalela yawe ye mokeli na nyonso elikia ya basantu elonga na biso yango na beleli yo mingi yo nde papa yango na leli yo mingi yo nde solution bolingo na yo yawe eloko monene mon oreille avait attendu parler de toi maintenant montenez ta vie oh mon Dieu salama kamwisi na bomo ya Charlie. Ah, maboko. Epesi nga ba moi ba chair de poule. Vraiment Elikia bandeko tous on a besoin ya artiste à boye. Oh, ils ont apporté quelque chose na peuple congolais, pourquoi pas dans le monde entier. Vraiment tant ils ont mukido le ba toujours à TV za radio te. Charlie tokoya kuzova na studio na yo na répétition tozoya parce que oyo Scandinavie na musique afumi to bimakaka to anuya to ilanda opé déjà to signer accord ya marketing ya management ya produit na yo tant to signer yemo oyoka alors to comme na suka émission na biso elikia na motote elikia pa na nzambe poto pasi pezalaka souffrance pezalaka partout aux alliés au gogo soit vie ko compter sur motote pour nous tourner à décevoir yo. Voilà le message il y a Charlie à Djanga. Charlie, moi, message pour Ngaboloba, toujours, pesa Congo ya Sika. Moi, bambote, ça n'a moi bien à ba soutenir yo. Confirmation à terrain, na ba prêtre bazala. Ah, occasion pesa melio. Ouais, merci. On a connu que Zang Satina, ba mot de la fin pour na remercier batoyo, ba yeda kinga de près de leur pour na réaliser produit na ngai. Donc on a banami na président nangai Toudie Cherigen na kin bambote mingi Yves Bouya le grand journaliste Christian Longa un staff nanga kin master nanga Dea Gino Liaki nous sommes à côté oyo toza na ba vie nanga ba Jento Zigalo nos Limbambe Jean Olisiko nazong na kin famille na Momba Janga Samba bambote belé donc nzambe kaka batira pona to mon appel à Nicolas Sika wa master tour ba kombeze belé so musuta so comme limité mais studio ADSL donc il y a Big Rouge à Strasbourg donc ba son ozo kawana ba mix wana yemta mixa donc master na litoi tara zo ba orchestre baroque azora plus ça sonne ba Zénith na bête pe c'était comme moi sous comme ingénieur du son mais au moins tant souper ya sima parler mais le bini ni pour la Congo Sika Maurice Premier. Pour Maurice Premier, Congo, c'est en tout cas, on a souka na site. Donc, sur les qui on a été, donc c'est que on peut mutaka na Congo te. On sait comme on a mutaka là, les fonds mutaka Congo sika, ba image ya sika idéologie sika pona Congo qui est liboso. Vraiment merci de la Bibiso, merci na grand réalisateur, concepteur, pasteur Chinyama. On est en musala nae, pasteur Zande Molimo. Na nzoto be eza réalisateur. Merci
na mama ya ndako oyo mère double mama Nadine moi c'est oyo vraiment abanga raté parce que makambo ke lekiawa quelle maîtrise toningande ba mama ya boye. Alors merci lisusu na Evangela Stéphane Evangela biso oyo tokoyamba bakala mingi te. Et merci na ba oyo sur Congo ya sika. Merci na communauté congolaise à na Finlande et pas président na biso na PC Mbote et pas ya monsieur Etienne Mulumba na kati ya Cargo agence back trading. Merci na biso, merci na réalisateur na biso et puis merci na bana Scandinavie ezalaki en direct na ndako ya Charlie Adjanga a confirmé ma solo Bogolandaye na kati ya Bobaska tango iso. Charlie vraiment merci totalement. Merci vraiment pour on dit vraiment biso na ndako na yo. Congo ya sikeza na yo vraiment. Et merci. Ba produit na yo kolekaka, masolo ki toko kolekaka, management nango biso na Scandinavie to simbango na kati ya Congo ya sikeza.